tolo ba ke nanga na kabila bali ko pesa to mapono nyama longa te. Bali te to voter. Bali ba botola ba congolais droit na bango. Oh yango te preuve. Obi eza lupango nani? Ya candidat za comme travailleur na ide chef ya centre garde na ye nde sécurité ya ba matériel électoral. Au-delà ya wana abati su ba kuluna na ba joueur na ye ba kengela matériel. Alors nzela singa na désert ozapi na bina na matanga na ngirengi. Awa biloko zo kota na plamedi awa. To ya lobby tukuti ba pulushi kuna. To tuna ya solo ba kota biloko kuna. Est-ce que ba menacer, moi je suis journaliste, bah on menacer pourquoi n'importe quoi. Ça bâtiment il peut jamais menacer. Jamais. Merlin. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Les élections ESA droit et à Congolais, mesdames et messieurs, Lelo Ezali un jour avant les élections et selon information Moussou Kibongo hier ou avant-hier que Seni a suspendre Bongo bureau de vote Moussou à Kinshasa et que citoyens Moussou électeurs Moussou habiter où est-ce ils vont voter. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et dépend d'Angonga au Brolanda Bisso Lelo Bongo après suppression à bureau de vote Bongo information Moussou bato Moussou Bakobenga Bisso pour envoyer Bisso que il y a eu également création et à billet et à bureau de vote to bureau de vote Moussou et Botami en dehors il y a Ezalaki au supprimé également toko kiti lelo sur terrain na lingwala à place tozali mona mboka moko rumeka ko symbole la biso mona mboka Merlin vous mbote ndeko Raphaël d'abord yo zali mona lingwala je serai pas surtout monio awa vous allez devant bureau de vote awa place to monio d'abord oyo ko sala nini te na yeko kamwa ndengo moni ba imboka ba ko kamwa ke awe eza lopango bato bavanda eza classe pe bato bavanda ka eza répertorié te na liste ya ba bureau de vote na ba centre ya Seni to sutuka ba koti ba machine ya ba koti ti ba machine wa oh liste ya Seni ya ba bureau de vote na ete soki mna bilili ba kozwa yango liste ya Seni apesi ba candidat oyo eza te liste yango ba bureau tuna ba centre lingwala to ana 892 bureau oyo ezate mais to sutu na butu ba imboka balali ba yo kote ba masinia hotelia au moni liste ba électeur a publié a 1 na loi électorale lobby moto tout a ko voter esika zwa ki carte na ye awa batu bazo ba carte a watin et très là na jamais carte en centre enrôlement siko lelo na ngayebisa biso tango to lo ba ke nanga na kabila bali ko pesa to mapono nyama longa te bali te to voter bali ba botola ba congolais droit na bango oh yango te preuve obi eza lupango nani ya candidat za komona Igo Tembe Kimvula numéro 7 na lingwala mlamboka nini omona lupango ya candidat et comme centre ya vote où est le centre de vote lupango ya candidat. Donc, awa est-ce que Ezali donc Ezali Pembeni Yako donc comprenez ce qui est-ce que Ezalaki place moko Yako bulletin de vote to batubaya ki ozoba carte d'électeur awa batuba sanrola awa te oko tuna ba imboka awa batikalo ozoba carte d'électeur awa te awa bazwa carte d'électeur awa te alors et vous comprenez discussion c'est en plein sur terrain Namboula et permettre bisoton change un peu de milieu pour nous reçoit l'édition voilà. Mais comment est-ce que va menacer? Moi je suis journaliste, bah on menacer pourquoi n'importe quoi. Ça bâtiment il peut jamais menacer. Jamais. Merlin. Terrain Zara Makambo Ibele. Mon amoka Merlin.
confronté na makambo nyonso ezaki ezali dans banani en fait eza ba électeur mutu ba menacer biso bongo to en fait ya bato détecter wana eza oza mutu alinga wana eza ba électeur te eza ba kuluno bafanda ko bayoka na PLZ na misusu bandeko ya yemoko igo esika na lopango bafanda ka esika batie centre wana donc centre na kati ya ndako ya bato po eza parti ndambo école parti ndambo bandako ya bato mama wana boko mona mama na ya vanda ka wana na bandeko na ye oyo motuza molai mwa pembe leki na ye bafanda ka wana bango nyonso lokola bato bayebi ke po mona ke aza moyibi ya solo omote ka fandisi ba mibale belé liboso po moto ayate donc au-delà la police va sécuriser ba élection candidat moko azuna no centre de vote a tchango na ndako na ye et pas sali milice na ye a tchesu wana parce que ayebisa biso na nanga ba yebisa biso na la police na milice ya candidat neni force akengela mapono omoni tene ba menacer biso biso toko bundela nde mboka na biso toko loba nde posembo ezala ba centre yango yo ba publier za 8 na koko tangela ba imboka moko ba lobi boy oza circonscription de Lingwala nombre de sites de vote 8 donc centre nombre de bureaux de vote 90 babandi collège référent Kim Lingwala croisement des avenues Kabalo et Libération kuna la carte yana ba centre mi balé na 10 bureaux de vote. Bon, en fait, il y a 8 centres de vote. Alors, si comme na kati ya bureau de vote oyo ba komi awa, ba centre oyo ezali awa, école wana ezali. Maintenant lobi na mo pandisa ngo yango yote, luka kombo complexe scolaire le plan medi a. Luka kombo e complexe scolaire le plan medi awa, liste ya seni ya ba centre yango. Yo monte eza ki moyibi. Parce que seni nanga expliquer biso. Lingwala ba centre na biso 8 yango. 9e wana 8 wa. 9e wana et puis 9e ngo na lupango ya candidat bandeko na ina famille bafanda ka wana ezape travailleur na yeso kishango kombo na azape gérant na hôtel chef ya centre wana eza travailleur ya candidat wana esika centre ezali bato bazosala na kati policier omoni ya mokuse wana ye mdata okengela candidat na era osala ba carnaval siko yebisa ngai na misu na yo ba présenter un moto moso mta seni to na ebise na sa électeur na mta lingwa ina ba vérité pour na vote za droit nanga omoni apesi nga yan abaluki ote na ko ya nolote omoni ki moyibi to loba nanga na kabila ba kolinga ba yiba biso mapono bureau analyste yango yo et puis mama na igo sonité bakangi mwana moyibi oyo senga batu bolimbisi yo zo swani za zo batu ole ya tabolimbisa mwana nga ya sali mabaza moyibi yo bandiko swani sabatu atindi bakulu na ba menacer biso po mwana na yaza moyibi ya mapono mais atindi so ba menacer batu bakulu na bango nga bakotsa batu na babo na poche to weli na bango déjà kutu caméra en fait c'est une vérité to weli na bango caméra soki ezaki nini te caméra ngaki kende biso donc lelo siko est-ce que ce qui bureau de vote en ebotami ezate parce que ba bureau de vote mususu ezali nini ya bureau de vote ezangi to ba bureau de vote ezalaki te to ba place mususu pemeni wana ba bureau de vote ezali te bakoki ko bato bapona d'abord so to bike ba bureau ezangi to bisiki ezangi na lingwa eza lokuta na même yo na venu wana eza na venu ki Goma de Dodoma esika école eza na même yo na venu ki Goma to na paroisse ya Saint Jean-Marie Musée o ba lingwa benga Saint Musée ezali awa pembeni nango eza na école wana eza vide zoto tolaki eza munene école wana ekokoma ta katikati nango nje tokei totuni bato ya paroisse babi baya kotuna biso te soki basengaki mpona intérêt ya mboka tolingai topesa bango bisika boni nanga okosola na moto lokola igo bozwa centre ya vote botia yango na lupango na ye botie na lupango na ye mama na tata na bandeko ne bafandaka kuna travailleur na ye nde chef ya centre garde na ye nde sécurité ya ba matériel électoral au-delà ya wana abati su bakuluna na ba joueur na ye bakengela matériel. Alors est-ce que ba bureau de est-ce que ba machine à voter koti déjà kuna ba machine à voter lobby ba ebisaki biso biloko nyonso za na kati tango to yaki kuna na bandeko TV5 ba ebisaki biso biloko to za na kati kuna peuple amoni te kotaki na 2 heures ngai babenga na nzela ya singa na 2 heures ozapi na bina na matanga na ngiengi awa biloko zo kota na plan medi awa
to ya lobby to kuti ba police kuna to tuna ya solo ba côté biloko kuna. Est-ce que tu ba ki kozwa ba carte d'électeur na quoi na place ou na po ba bureau nyonso de vote ezala que place ozwa ki carte d'électeur place oko voter est-ce que ba tu ba kozwa carte d'électeur wana yango ekolakisa ki moyibi ya nyanga na motema mabe na ye kuna batalingwala bazali awa kuna moto azwa carte kuna te ezala jamais centre d'enrôlement. Oh principe eza moto ko voter sika azwa ki kalati na ye ya maponomi kuna moto azwa carte te soki nalako ya nolo muke soki nanga lobi moyen ezate to kondisa ba bureau omoni awa to komi na lingwala to komi na sando na to komi na 92 bureau mais initialement to zalaki na 147 bureau. Si 147 bureau nanga tiki na lingwala 92 c'est à quitter site bon à créer sous une ndenge. Pourtant on quitte ça c'est que makoki a recette ça partout ezate mais tant on bakisi et la kisini ake obakisa ngwapi na lupango ya candidat bande kone bavanda kawana famille na ye moko candidat ba travailleur nende ba agent ya seni mbala moko na kati kuna policier wana nga na pontuni motuna yo naza ko mona otambola na candidat obo sa ni campagne oko kengela ye boni yo ko mazuko kengela maponomi na konti na ye otengai ba konzi ba tindi ngai do ba konzi ba moni place ko tindo te ba tindo ka place au sala. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare, une tricherie selon yo wana kutu maloba kolobeza te ezaki moyibi ya moi makasi. Donc soki Igo Tembe akanisa ko profiter na bavona biso ya lingwala po ake pesa yango shadari to apesa yango bato na bango ya majorité Igo okosi biso to kolandela centre wana matin omona tane ba menacer biso boy Kabila menasaka biso mais to continuaka Kabila menasaka biso matin midi soir ba minduki ba soda na nzela mais to continuaka bongo Igo bongo ye donc ndenga zawana asali déjà erreur soki Kabila to menacer biso to tika te bongo Igo. Alors, comme une souka édition à biso à lelo, tu as toujours na lingwala, toko biba bongo sikoyo, toko continuer un peu édition à biso lelo, on est à souko ko ibsa batoni on soba Rolanda à ce net moment. Et là qu'on a koloba ming a na koloba na ba. Élections à lobby en fait. Na koloba na ba congolais nyonso, tokende maponomi. To voter na conscience. Mais et là qu'on a ko ibisa bana ya Congo. To oyo to pesi bino preuve kaka moko ya tricherie na ngazo bongisa na baninga na yi. Tricherie à liboso to kangi biso moko afa maponomi yango to go epsa nanga résultat to ko za la compter biso ba congolais to kondima yango te pena go ebisa bayi bato ba na diaspora bana lingwala ya Saint-Jean tala moto akosa ke lingwala bonga te wana po aza ko tricher bobenga na nzela singa bandeko la bino bazali awa aza candidat numéro 7 aza moyibi ya maponomi akolinga shadara leka pona limité nanga ko machine ke bomba ndako ya opposition. Eko kende te o ketchangonde. Akocha yango bisiko ebike mutu na bango, ba tricher ba tricher le pechadai. D'accord. Donc comme la souka édition à biso à lelo, donc voilà. Le journalisme c'est pas seulement le luxe du plateau, parfois c'est les sur-terrain et sur-terrain comme la makamlango et belé. Donc voilà, tous avec qui sur terrain pour l'Europe Sabino makambo ekoleka lelo na Kinshasa un jour avant les élections. Bongo élections alilo biso kinzambe azumoli mon abiso tete rokuta na prochainement pour une édition mususu. D'ici là portez-vous bien. Au revoir.